risque à Bakadena. L'idée à Kanda, par respect Bakadena. Voilà. Il n'est pas Zoya. Comme c'est ça venait. Mathieu. Mutu na bango batindi kanza pas chef na bango. Mama kapashi wana zo voyager na dadi lité akana mutakala na kolo. Na matele Gaulois. Oba Gaulois, Gaulois makila. Molobela ba Gaulois. On est ensemble. So bossa mokili nao, bakenda ka bazongaka. Molobeli lobela ko, lité akanda mutakala na kolo. Congo, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro. Bozolo Banase, Tozoyo Kate, Ganga. Ban Africa, Ban Europa, Ban America, le 15 février 2025. Arena Grand Paris. Viendront vibrer. Babetolo li solo te. Tomba biye yo boko. Waya ko vivre au mona ona ko yela bien. Bongama. Hey, Bongama. Répertoire tout ebi jour wana onyo solingaka. Boko soya mo. Tout se fait ici bas. Tout se fait ici bas. Tout se fait ici bas. Catalyseur d'émotions et de vibrations. Rendez-vous. L'Arena, Grand Paris. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons,
vergetures, rides et poches. DC réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. DC cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie, toujours. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge da Kayau. Oh Kayau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la. À Paris. J'ai la oyeba saka mon ndazabo asaka so mine kula metro. Papa mukolo boya takota kusaka. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Où est venu? Non, je m'en atte. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Et ça pour na mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et les autres étaient tellement vraiment ngamu na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na. Yeni yeyo azobongisa le poso. Légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala Awa toza boya tenango Nicole Malonga. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Losambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Alubana nini anatayo wana. Wapi mtu nayo?
Pas problème de tiki dans le cas. Voilà, mesdames et messieurs, direction Djobour, Mathieu Boncher, Lité Akanda, Sitsa Kapache. Toujours dans le cadre de Moussala, on a profité d'un peu sa merci. La bande de réunion sur Babota Bisso, donc parent Polo, ambassadeur parent Polo, na Djobour pour la boulot. Yannick Akini à Rombox, millionnaire, Nazoya des Djobour, et na Bossanité, Trésor Mouti, Fondation Mouti, Hakim Saloum, le Neymar congolais. Merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Il y a Mama Charity Moleka, papa na Hakim Salou, Hakim Moleka, le prince. Et Tobo Sanité, André Mekato, Trésor Midjenda, Arnaud Mandala, Passia Ilolo Karambongo, Djobour Mobimba, patron, Toké Djobour. Toké Djobour, Eric Moukweso, Monsieur Frahim, bon séjour à Dubaï, Escogota Labisso. Et Tobo Sanité, le PDG Monsengo, MMP, autrement dit Tonton Kolo, toutes les belles nanas de la capitale, Mathieu Boncher. Moi, déplacement des gars, on est ensemble. Hein, les gars, ils ont la rap. Béni Bioto, les baptiseurs. Merci aussi à Guy Bokopo, le coup d'œil jamais changea. Nabo Sanité, Bandegoutou Batal Arabiso. Merci, merci, merci. À Diana Ikamba, Diana Ikamba, Fondation Diana Ikamba. Merci pour tout. Nabo Sanité, Espoir Ngoma Yonzika, Aéroport international à Ngoyo. Direction Djobour, Tokika Kosa Abulo, Nengeza la qualité à Sitsa Kapache. À suivre. Merci beaucoup à Jolie Lunga, Fondation Etige Tokei. La beauté, Naza Pena na souci makasi. Ya kotika moko ya oui et na présenter mes condoléances na ba famille nyonso na ba circonstances ya pasi o ba perdre pe ba ndeko na bango parce que koloba mingi te parce que ba lobi to loba likambo tozo maîtriser o tozo maîtriser te ba konzi ya mboka esi ba lobaki yango mokonzi ya sesa ki pe ba lobaki soko lobi ba ko simba alobaki ete makambo oyo za na maîtrise na ngote koya koloba te okomona pe mokonzi na biso ya ministre la justice pa lobaki makambo oyo za na maîtrise na ngote koya koloba te. C'est pour cela naza na ba maîtrise ebele nyonso moyena loba ezate et batu babengi ngai penza mingi na ba telefoni par rapport à makambo nyonso ezoleka mais na yebi ete biso tozotika nyonso na mabondeli. Omoni déjà ndenge na lati elembo ya mboka, elembo ya ekolo. Elinko lagisa ete naza penza na souci ya ekolo na ngai e na koloba boye. Omoni batu bauti kobenga ngai lisusu makasi mpona ndeko na ngai grand frère mécène ya mboka na kombo ya Eric Mandala na koloba boye. Omoni na vie to welela ka ko condamner te. Nga na tangi droit. Na droit tozoloba nini? Nga na tangi droit. Bonjour. Awa ka na mboka o bazoloba boye. Bazoloba boye. Métier nyonso eza na ba risque nango. Musala nyonso to salaka na mokili eza na ba risque nango. Ngai na ko témoigner malamu pona Eric Mandala parce que na moni batu bakomi ko luka babimisa ye lokola mutu mabe na kati ya batu banuirie mais na koyebisa batu boye musala nyonso mama eza na mutu a machine ya fufu azwa risque azokotsa loboko ekatana
lelo tozomona bandeko na biso basoda oyo bazobunda eza mpe riske ya mosala na bango tout comme okobika tout comme okobika te tout comme okozala mpe blessé de guerre. C'est pour cela na koencourager yo bisika ezwami yo Eric Mandala le grand mécène oyo akabolaka te docteur des ignorants docteur oyo asangisaka bato olesa bato ya ndenge na ndenge omelisa bato ya ndenge na ndenge kasi lelo oyo baningi batakini yo babimisa yo mabe nayebi bato bazoluka ndeti babimisa yo mabe na koloba mingi te tozoprofite ndenge tozokende boye marke na tiki mboka na basitation oyo bato ebele bazobenga bazoba dadi okimi otiki biso na nani okimi na kimi te nakei kosangisa badiaspora mpe ya Afrique du Sud oyo tozobenga Congo Uni tosangana na bango na Chris Welo tosangana na Didier Chombo Petit Jésus tosangana na Yannick Ekinia Rombox tosangana na bango nyonso na bapasien lokara mbongo na Mohamed Moleka le séné de la ville tomeke mpe kosolo na bango tosala mpe réunion kuna stratégique toyeba nini tokosala mpona mboka en même temps basitation toza nango ezosenga mpe eloko akolia ezosenga mpe bacontribution ya bato ebele ekomela bango nga tanke patrimoine mwana mboka nde liloba oyo nga nakokoloba yango wana bozomona ndenge naza na attitude ya kosoutenir mboka na ngai mpona likambo ya ekolo esengeli kosoutenir ekolo topusana tozoprofite mpe Mathieu Bonche tozokende kofete diplôme il y a les jeunes millionnaires Snob Dog tokoprofite tofete po aza na mbongo ebele aza millionnaire na uti mpe aussi sa classe auti kozwa diplôme mais tokoprofite to célébrer diplôme d'état na ye mwana mama Sandrine Kazadi mokonza bamama omoni moma oyo koloba ezosala nga meme na soni nazopanga na koloba mabe to na koloba malamu baloba Serge Massamba dollar rouge Serge Massamba Jokas Mandula balobi ke yo kimi mboka eza na problème mais yo dédicace Jokas Mandula opusanaka biso tokei yo bobimisa bapasseport na bino voilà yaka topesa mwa annonce moko tolo yaka okima te esa moko oningo bengisa papa na yo oningo bengisa mama na yo na kati ya Afrique du Sud na kati ya Jobour otika bana awa na Cape Town otika famille na yo ya munene awa ozaka na posa na tanga ba anniversaire na yo papa na yo aya mama na yo aya bandeko na yo baya soit numéro nanga plus 243 89 78 37 29 boyebi circonstance tozoki nango soki ngai te plus 243 89 78 37 29 nakozwa mwana na yo na loboko na banorme na ye kotika etina ndako na yo na Cape Town na Witbank na Jobour partout esika nyonso yo kozala topusana napesa kini awa aza kini nga moko na botoli yango opesaki bango deja pesa bango mbala moko réponse d'ailleurs pusaka bagage Mathieu Bonche Thank you.
Mathieu. mutu na bango batindi kanza pa chef na bango. Mama Kapashi wana zo voyager na dadi lité ya kana mutakala na nkolo na matele Gaulois. O ba Gaulois makila molobela ba Gaulois. On est ensemble. So bosa mokili nao bakendaka bazongaka. Molobeli lobelako lité ya kanda mutakala na nkolo. On est ensemble. Ouais. Son Djobu, Lité à Kanda, Sita Kapash, Bringa Rotala Mboka, tout ça, Moussala, parce que nous on voyage pour le travail. Merci à ma patron qui m'a envoyé à ma toujours il y a toujours de mon côté la réunion mon poste stratégique à ce qu'on a la tête pour la politique. On est ensemble mesdames et messieurs, rendez-vous Djobour pour le travail, donc merci à tout le monde mesdames et messieurs parce qu'on va bien travailler. Merci à Yannick Ekini à Rombox qui nous suit. Nous allons là-bas la Tchamousoni. Respect beaucoup à Yannick Ekini. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Il y a Maman Charity Moleka, Papa Hakim Moleka, le prince. Et sans oublier tous les Gaulois, tous les spiritas, à tous les warriors, Bawengeme, Bakofifi, Basindi Love. Donc moi je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais à condition de respecter la direction du bourg. Jolie île, la fondation Intike, la Kenan de bourg. RD Business après Diamant Sebele. Moninga ya Bros Ibrahim. Après sinon Bambote Bélé à toutes mes amis. Mama Salanga ya Presse, à président H5. On est ensemble. Merci beaucoup. Président, parent Polo, ambassadeur, parent Polo, la Pécho Bambo Kébili, ambassadeur. Chris Ramsès, jeune producteur, André Mekato, Trésor Midjenda, nous avons ébélé Arnaud Mandala, Didier Chobo, Petit Jésus, Patient Ilolo Karambo, Asuda. Tia Kanda molobeli ya ba Gaulois. Toi avançara.